Lobaki, le père d'abord. Papa Lobaki, le père d'abord. Papa Lobaki, le père d'abord. Papa Lobaki, le père cité de l'Olia, Papa le Sakandana Fachi, Papa le Sakandana Fachi, Papa le Sakandana Fachi, Papa le Sakandana Fachi, Papa Sakandana Mama Denise. Le père d'abord, Papa Lobaki, le père d'abord, Papa Lobaki, le père d'abord, Papa Lobaki, le père Papa Lobaki, Papa Lobaki, le peuple d'abord, 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 le peuple d'abord. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola tambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, en Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie. Il suffit aux ala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Qui olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte plus 33 6 27 32 94 32 Agence Colicot, le sérieux de la sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440 BM Hotel Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par celui qui est et qu'il reste l'incontestable, indéchiffrable Papy le Roi, carte illimitée, formule Souka. La maison Stellman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage,
anniversaire ou autre événement. La maison Hostelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mon fils, pour ma santé, Misuna? ah, okate linga lingala. Bandeko, Misuna ezali kokatela moto lingala te. Oh, ezali mito ya santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo akoki kaka kokontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, Misuna ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Misuna akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Misuna ekoki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Misuna akotokipe na mauvais cordia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoki. Na Misuna, ta santé c'est ça. Papa Lovaki, le peuple d'abord. 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 Cité de l'Olia, Papa le Sakatana Fachi, Papa le Sakatana Fachi, Papa le Sakatana Fachi, Papa le Sakatana Fachi, Papa Sakatana Mama Denise. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka
sango ya mutuelle misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala condition ya kosamba kutu eza te ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te